Alors merci la bandeko wa kolanda biso un peu partout dans le monde entier to yeli susu na ken mpiana parce que azana mada city akoleka boyete poto solola sola tango news ezali photo solola ken mpiana bonjour na bandeko ba kolanda biso ko banini. Ouais, bonjour Jires, bonjour Jires, bonjour bandeko tout ba kolanda biso ngaya na devant les sangu boye na kansaka desia ba Del Jogo ba good danger, Del Jogo ba good danger. Venanga Jimmy Bella au patron des patrons. Oh, lelo mokile roloba pour pas déstabiliser vieux à sa patron, à sa vrai patron. Donc il va venir à Gauthier Mascotte, va aussi Mouta, ba Coco Arafat, vient à Louison, Ombata, na c'est ma caméra tozana grand prêtre Patrick. Grand prêtre Patrick. Patrick Nyantama. Donc grand prêtre Patrick Nyantama. Patrick Nyantama. Donc il y a un grand prêtre tozana awa place to ça l'émission na maison ya Louison Mbata na South Africa sege nende au mona bongo mais na salambela la biso soupe wana et pas wana chez Mima Nora Soki azawana Nora ya Soki mutalambela la biso pena poto lia to passer journée kitoko o zamboka pena ba champagne overdose o sentir o sentir mwana mwasi moko bwaza na bambongo ebele on mboka pena ya ba trezege muzala de midi. Merci Ken Piana tozo évoluer na Ken Piana. Alors Ken Piana mboke indi Facebook et toboki Facebook eza sur na place ité Ken Piana polémique ya danger toko sola makambo po ve Jimmy Bella wa kotala nga na minute oyo ponga na ba Jimmy Bella ou parce que na le kaki nzela Ken Piana na ba na Jimmy Bella. Alors Ken Piana Jimmy Bella ou traité escroc allié batu bambongo na ba niveau nyonso balobi mutamemela ke batu wana pale bambongo c'est Ken Piana. Alors Ken Piana ko lo banini na message oh la bouche autorisée à publier na combo ya Jimmy Bella ou mon vieux prêtre na personne de place aux ali je suis pour la bouche de la vie très que musala de midi babi na récupérer ma mère na récupérer tous les mères mère na biso fait saladior ya très que musala maman na biso Christelle Kamanda ya Youssou Pourada maman na biso Yvonne ya Yves Coco babi na respect bino kaka. Alors Ken Piana babi yondo memelaka Jimmy Bella ou ba commission pour aller à Batumbongo. Adel Jogo ba danger aïma kamna ko solola. Merci beaucoup la bouche. Et ça déjà site moko boye ba créer na YouTube. Bango et ça site nanu ya miyibi nanu. Kolo la bouche nanu ndenga zawana a créé titre moko boye embrouiller bande ko na biso ya Congo. Ye moko lisusu azui ya bengi Jimmy Bella ou oh non, et ça na ba journaliste moko na Kinshasa nde ba expliquer ki biso yango to komaki soko lingina longola tindela ngai $500 na kolongola. Na bisi fe Jimmy na bi ko meka ko pesa ta 10 francs congolais te. Donc eza cop na ya sala ka bongo poso ka publier yo abo bengi atine bongo. Ezali je à la bouche soki a publier yo na ndenga mabe yo déclarer au Tindelela à Longoli, et ça façon il y a la bouche, ça comme Luka. La bouche, vrai escroc, c'est la bouche. Si on la bouche, on a pas répéter la bouche, on a la bouche. Est-ce que vous avez un contact à la bouche, tu as la bouche, on a publié la bloc ou quand c'est la bouche, il y a un benga avec Jimmy, toza na nini, toza un numéro na toza ba preuve, il appelle à Salaki. C'est un escroc tout à fait. Je reste. Au moins, il y a un penaro bofani na awa. Bon, ils ont se vanté, te bande kwa poto, ebele ba yebi, Ken Piana kopera penana ba patron ya makasi. Nandimite les na patron moko boye, oyo asi a déclara. Quand ça ta patron moko déclaré que non Ken Piana après ça numéro na pas motutel, ba salingage, ba lienga mbongo na expliquer ba patron na kopera na bango na kidi. Ozina lu PDG Cardozo mwamba leki à l'équipe ba tout oyo kaka ba boka kana na mbongo ba tout presque tout. Viens en aïe. Ozui viens en Mamadou Arish. Ozui ya Willy Moucheni. Yali ke ba prêtre basé belé oyo kopera na ba. Ozui Gauthier Mascotte. Ba ser na nga moko Angel Moussouili Makizemba fandi sa kutu ba parler na kin. Azape na balar na ye. Ozo comprendre? So ozui na ba prêtre trop nga na kopera surtout na bango. Au moment ta prêtre moko za na relation avec Jimmy Azate. Aujourd'hui, Ahmed Yala na Brazzaville, millionnaire, Ahmed Yala wa s'appelle, c'est là. Aujourd'hui, Darou Sakwala, jeune Iwana il y a 19 ans, à 20 ans, Darou Sakwala, millionnaire.
mwana muke papa bango atikela ba héritage tina ba captain na bana ba immeuble Darusa Kuala na pesi mbote ndirake ya Brazzaville na biko kolanda po babiyo so ka ba bengi eyaka. Alors ken pena balobi boza ko imiter voix héritier Watanabe bozo lia mbongo na kombo héritier Watanabe tellement ozalaka na héritier moi trop mingi ozui okomi ko inventer na kombo héritier po misaka bat bambongo na mutazo utiliser voix na Jimmy Belao ken piano. Voilà, merci beaucoup. Moni lelo moko boy to beta masolo. Masa abiso afandi kombo na Jonathan Disasi azanani aza mutu ya wata pena biro ya wata Jonathan ya tata ya fanda nota awa siko Jonathan yeyo tozana ye awa nazalaka na bino tongo butu soki ya msu tosala bakabal na kombo ya msu ya riche seke yo pe jiga solia mongo pour un moto fanda la biso via jouer sur appartement munene to bikolo za appartement bikolo tikinda tu lui là bikolo tiki parler pour la yo parce que appartement to dondo voilà to dominer par ça to dominer pour to kotakana voilà c'est ça siko héritier ngona olia mbongo pa ozuna ti bato héritier pena makasi o ba soutenaka héritier ba patron pena makasi na kati ya Cape Town ozu trezege muzala nanu demi-day azana no pire mutu na do yeku tupa kabela ngese na kutu kombo héritier te nyoso tu wana mutakomia ngona ni la bouche azozela ngai na yebisa elongola publication na kwase nga mbongo la bouche ngala rotinde lombongo te nga rotinde lombongo na nga jamais yo esko kaka nde ba yuma oyo soko tie bango publication ba paniquer bazu ba mbongo batindeli yo polongola ba publication ngai kutu publier nga beta buzo ba nyonso ko beta yo la bouche tellement oza escroc tellement osala Facebook yana po escroc karabatu oko ambri ya mwa mokili po batu batindela ko ba mbongo ngai ko sala nyonso lingi ata 10 francs congolais ata $1 na ngala kotika la kotindelo la bouche te. Mais babi ezaka ba jeune na bino la bouche na bino pe boyebi na bino yebo tinda na ba message na la bouche so likamu ezalo tindeli la bouche likamu ezalo tindeli la bouche boza na ba jeune na bino bino so bamba docteur ba batu nyo so ya media ya Kinshasa eza ba jeune na bino bopesa la bouche ba kombo ya batu boso mutu na tindeli mo muke bokaboli bino nyo au mon niveau information so nyo za pena vraie information na ba makambo il faut o lukaya mususu bandeko ya paparazzi peut-être bachaka ba information moko boy soko landeli pe na source ezala correct olukia mususu bandeko na biso les news des stars voilà les news des stars on sentait que bakomaka makambu selon ba réalité mais o à la bouche oyo ateki moyibi na kati ya cop de cop à la bouche comme yango wana il faut ako selo likambu po ozo quelque chose otindela mbongo na sombela tabana na keti tena tindela yo la bouche pena ki moyibi no ozwi osala nde na makambo boye la bouche wana pena pardon merci la ndoko ba kolanda biso ya Théo Bonzolo mokonzi bana lemba babi les jeunes millionnaires grand mayasi mokonzi ba tasmani tout tasmani le plus propre babi akolanda biso na bosali te monde pacho babi pacho panda akolanda biso alors quel piana to moni publication mususu na Facebook Mike Lokambabi poto ko sola Mike Lokambabi okatisaki ebale po monele nyamboka alors que bakati ebale po monele pona ko monele nyamboka te mais yo okatisaki yango pona ko monele nyamboka alors quel piano ki oloba nini na bato ba kolanda Mike Lokamba confirmé ya zoya ba prêtre ba bengisi na mboka o yo za na relation ba prêtre te na mboko ba bengisi azoya ali 30 Mike Lokamba atterrissage na Ortambo aéroport à Johannesburg oyo bazozela une délégation il paraît fondation moko ezalaka ebengisi Mike Lokamba ken piana mais yo sali émission déjà olobi Mike Lokamba soka yawa otie loboko no anje okokata loboko ke baba kolukola le chef nde balobaka kiti Watanabe pasa na le compte osobanga te ken piana après ça bino date le 30 kasi le 30 ango ye pas ça la défi que ceux qui le 30 nazan Afrique d'ici te basala nga boy après ça bino date le 30 na expliquer que yo eloko moko moni visa ya côté bapesa ngo n'importe qui te to sape na maman Malili ambassade wana eza ambassade ba blague te ba côté la santé ya Mike Lokamba ba ambassadeur ngo pesa visa te côté la ga nenga zali
donc santé médiocre oyo na mboko malili eza santé médiocre baopesa parce que asalisi l'examen nyonso mpo avokotisa visa mpo salisa l'examen nyonso ya tolo tutu akotisi résultat nyonso ya examen bamoni kano aza ne apte akoki koya esalelo te nga alobi boye nga na ye eza kaka le 30 na ye alobaki toza na besoin tomona ye le 30 eleka le 31 te eleka le 1er te parce que bajour oyo etikali akoki oya na ye soki aluki visa mais le 30 na oconfirme bino akotikala koya te ozo confirmer parce que yo nde osimbi passeport ya Mike Lokamba ou soit yo nde opesaka bavisa oto oncle na yo aza parmi bato basalaka na bavisa. Merci beaucoup omoni Jires Malela balobi chaque chose à son temps tolukaka kowelisa te mpo moninga akenda kuna nga naluka visa na ndenge ya motema moto nga mpe nakende na corrige moto yango azoloba azoya kasi tozomona ata publication ya visa te ti lelo publication ya visa yango bato baa nango mposa Mike Lokamba tokozela le 30 en plus fondation bino bobeta cette fondation yango yo oza yo oyebi fondation yango. Merci parce que même dans mieux moyen répondre cette fondation ngo te éviter ba fondation awa na Cape Town ba fondation za kate alors ken piana to mona ki Gloire Olangi na Angola ala kisi hotel Jeune Tala wande ko la Jeune Tala ngo so to lo baiser héritier watanabe oyo ande ko benga Jeune Tala parce que il fait rigoler un peu maki na Angola alors lobi ta la place ba journaliste Jeune Tala ba ko la na Jeune Tala Gloire Olangi a dénigré héritier watanabe na niveau 0 ken piana yo za ki na héritier watanabe réalité Angola yo mutu ebi yango oki olobani na réalité ya makambo utiko kan concert utiko beta manangola déjà ya va jaki na leader moko boye ayembela papa na eve jaloux donc wana na ko répondre bango ko tuté na si Jonathan Lisasi aza wana ameka kopesa ka réponse ya oyo lobi Gloire ya lobaki Jonathan bosali ya ba obenga leader na bino Jeune Tala okolo banini je vais se manier davantage quand on donne makamba pasi bandi on doit comprendre makamba pasi nde yango wana on problème wa congolais ani na zaiwa tema mate on ba binse ba tom yoka bango nyoto na comme na tango na biso comme des problèmes Gloire ya zano mke Gloire te susne ezani chalo ba makamba na ya zo akasi makolo te akoloba te comme dit Jonathan Lisasi wata koloba ta ochao kate parce que alobi ozamuki alors ken piana tokomi ko chiter déjà vers la fin émission na biso parce que temps eza pena mingi te okoloba nini na message nini oko pesa na bato na so bazwi temps kolanda biso un peu partout dans le monde entier. Voilà message eza ko retenir eza ka non bato ba ba ke non ken piana era yaki voyage na ye a provoquer ki mutute et le côté bato mususu soko zo luka ya mususu o préparer voyage na yo soit ya koya fou et décide